Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai nalobaki na bino ke tozongi yebisa pe bango ke azongi kotika ya vide esalaki que lokuta ezwa place nalobi 2020 tokomona clair lelo bandeko nangai tokobeta masolo pambate lobi nomination par ordonnance présidentielle, il y a quelques hauts magistrats. Coup reçu ou coup raté, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon l'analyse de Sali, na kota la bakombo ebimi, en dépit, il y a comme peut-être mon koto mi balé, ezali kosa la malamte, mais c'est un coup reçu. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Nalobakana batu chaque jour kosala ba makambo lutte contre la corruption, lutte contre la corruption. La corruption n'est qu'une conséquence, il y a impunité. Il faut tout ça lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi bazo nommé ba magistrat. Tangu bazo nommé bango makambo kotala Félix Elisusu te principe cher à Montesquieu, séparation à pouvoir. Félicitations à Bao Baleki. Bonne chance na Bao Pe Bakoya parce que ça ne fait que commencer. Et ko kende boti na suka. Tozui ba témoignage. Yandenge batu bakoloba. Ndenge batu bazali ko encourager. Ezana batu bazana bon témoignage. Parce que oyebi ki ezana ba tata moko basala déjà ba carrière mais bazo bebi sango na sortie. Je viens au magistrat, Zolo Bananga, Nazotuna Ema Kambu, Yalupangu Yamutu, Yayete. Oh, tu es député, tu es justiciable, et pas Nanganabi, papa, et pas Nayote. Et pas na instance, yo Zalaka. Yo magistrat, yo Kobandate, Kokota Naba, Makambu, Mike, Yako, spolier, Mapangu Abatu. Et ça normal, ça Sony. Attends, ceux qui n'a pas justiciable, et pas Nayo. Ceux qui n'a sali, Mbeba. Yo ndemu tozo l'infraction au magistrat aux cour constitutionnelle makamwa mapango etalio na nini aux justiciable pas nangatin pas na yota na cause la na problème pe bo na réquisé yo na boy yo c'est de mon droit donc yo ko banda ozo ibaka mapango abatu parce que biso toza justiciable pas na yo mais c'est révolu cette histoire là. Bonne chance na bao bakoti. Nous espérons que tokomona siko clair na makambo belé. Makambo nini? Makambo ya bambongo nyonso we créer clameur publique. O ba ibi mbongo boy. Tomona clair. Tomona clair. Tomona clair. Ouais, tomona clair. Pour les lotos zana batu moko bayanke moko bazumbo canotage. Bako ibaka mbongo nenge zaleli. Tout ce temps, j'insiste sur une chose. Le moment est venu, il y a biso ko évaluer le cabinet, il y a chef de l'État. Gouvernement, oui, mais le programme, il y a 100 jours. C'est un programme qui est géré par qui? Par la présidence de la République ou par le gouvernement. Qui est l'ordonnateur? Il y a des dépenses. Et qu'est-ce qu'on a déjà fait? Parce que dans les 100 jours, il n'y avait pas que les sauts de moutons. Oh, batubakoloba. Non. Ezaka katobete le kwale, batushko batondi kuna. Na lobi 57 millions. Ya mbongo ya kotonga bandaku. Eke yuwapi. Plus 10 millions. Eke yuwapi. Ba opito o balaka batu. Eke wapi. Nous allons faire ce que nous avons combattu hier. Et bino bozo kanisa ke ngai tambwe quand ndenge na aliao na accompagner bino mais attendez boko bima michopo. Boko bima michopo. Lelo bande konanga na linya bakiselo comme susu. Parce que biso tozala ka source d'information. Ce qui bomoni tozonye za pambate. Déficit communicationnel, déficit ya information. Donc les andengo na ce qui bomoni Moussa les a diabolisés. Oh, asali boy, asali na salinine. Na salinine.
yango na lobaki na ndeko moko ndeko alobi mo Eliezer omoni makambo zo sala tozo zela yo na 2023 na lobi d'ailleurs boye ba nomination bandi nde ba réforme to senga ki pour que ba dissoudre nous sommes sur la voie de la dissolution tozonga je vais expliquer à ma base ba o ba votanga na ko expliquer bango kaka ndenge na zo expliquer boy même pendant la campagne électorale qu'est-ce que les gens batouana ya kobenga ya boy oui bazala ki kobenga. Chacun rendra compte auprès de sa base. Tous souhaité causer la 2023 ba dissoudre. Le corps va comme ba kende ba silisa na cour constitutionnelle. Ce que sili ba continue seni à la dissolution. Tozongeli match à rejouer. Nous devons évaluer le cabinet du chef de l'État. Un an après, cabinet et sungi chef de l'État na nini et sungi république na nini. Bande konanga élément mususu na ligne na ajouté na ligne na lobela lelo yango na lobi botika makambo ya lutte contre la corruption bossa la structure ya lutte contre l'impunité ba magistrat o ba kokotaka ba o magistrat basunga biso pour que impunité est là parce que impunité ndezo sala que makambo ebonga na mboka mutu akotambola botabate na balabala o ezo créer embouteillage. Ça là n'importe quoi, tu as cause de corruption, l'impunité. Dans la ligne qui c'est information, débat est là qui a 15 millions de bossani. Tu as 200 millions, il y a eu mangana lobby na bino 200 millions et 9 milliards. Et je l'ai dit. Tolongwe kuna tokoti na makambo baso de mouton. Bon, ba o balingaka. Et le gongana zoloba. Ceux qui ont besoin de distraction, boké ailleurs. Bao bazana posa makambo sérieux boye awa o makambo yake o voilà tel mutakaliser te bizo to zakuna te c'est la distraction makambo ba bolingwa ba tout place ba banda to éviter allez nous devons faire de ça une affaire d'état to komi ko vanda wana Moïse Mbi o Elia qu'est-ce qu'on a à voir là-bas Mike Kalamba tango akenda ko bala mwasi na ye soki Peniel soki nani tango bakenda ko bala na biso to zalaki kamuke sukali na yake na ko luka ezakuna makambo na bango. En quoi est-ce que Makambouane qui constitue aujourd'hui une affaire d'État? Mutuna mutwazana mwasi na ye, mutuna mutwazana mobali na ye. Makambu ya bandako, bango mibale ba ebi yango. Etali biso na nini? Tolobela Congo. Tolobela Congo. C'est une distraction, il y a qu'à détourner attention ya batu. Certainement, s'il y a des abus, oh les salemi, il faut tout dénoncer yango. Mais total d'abord, c'est le plus important. Tant que tolobi, ce n'est pas 200 millions. C'est 9 milliards. Nous allons vous orienter comme ça. Ceux qui ont bien le côté, Vanda Tunat, Baebisayo, Nalina Bakiselo comme sous. Chef de l'État va reprocher Yemi Colonio ce qui a voyagé Mingi. Naebi Sabino, le pourquoi il y a un voyage à chef de l'État. Un pays coupé du monde. Il fallait le réconcilier à cause d'un concert des nations. Mais le voyage est belé, ou un chef de l'État Salak. Akendaka ye mon côté, akendaka na batu belé, ou ya voyage kana bango. Botu na ngai. Agence ni n'était qu'à billet, il y a présidence de la République. Bota à quel degré, batu bazali ko s'enrichir sur les dos des martyrs et de tous ceux qui ont pris le risque. Bakanis ke biso to yachi kotika bango to kotika binote. Ce n'est qu'un dobi. Omoni nenge to bandiao. Bande konanga soki mutu atumbolinga. Na lobi boye putulo komata. Parce que na ko banda mutu comment nazo chaka bino wan. Bokende ko funda nga na justice et je vais mener mes preuves. Tous les voyages ya chef de l'État et za copie ya baya ya moko boye bazwa agence ya kosomba ka billet. Na lobi boye agence nini était que la présidence de la République billet. Eza ya nani apesa ye marché. Donc kaka bino ba congolais mususu ba ko se retrouver te. Et qu'est-ce qui se passe na Makambouane? Bande konanga c'est grave. Le chef de l'État qui est à Davos. Tango a une délégation à Union surtout. Les billets devraient coûter $900. Billets $900. Boyebi babimisa
facture à combien? $2000 par billet. Prenez le nombre et abattu. Oh, bazo voyager na chef de l'État. $900. Aux yeux de $2000. Une différence de $1100. Même pas le double est habillé. Plus que le double est habillé. On est en train de saigner mon pays. Mais tout le bâté, bino bozana ba distraction, na bino na ba formation d'à peu près. Agence ni n'était que la présidente de la République billet. Nani apesa marché na agence sango wana? Agence sango ezaya nani? Nani yango aza na relation nini na président de la République? Toza na distraction ya modèle wana. To critiquer Kabila na batu na ye. To lobi ba kende to lembi. Mais bino boye kozongisa ba makanisi. Et puis ndenge bozo salela ngo. Même ne bandeli yango Kabila zalaki un peu modéré. Ne bandeli. Et ça boite. Lelo vous isolez le chef de l'État. Bozo tia yemoko. Vous l'isolez. Et tous ces gens qui prétendent être des collaborateurs et chefs de l'État. Chaque fois qu'il y a un marché, il y a un intérêt. Marché qui cause un dossier à $10 millions, il y a payé 100 000 à vendre. Donc il y a mon local à saler le comoko. Même Bazola tapé ba veste bangoana, les collaborateurs du chef. Le chef de l'État est seul à Zayemoko. Et biso nous avons opté na principe ya soki omonindo kibelela. Biso tokotika binota. Soki tozo défendre, c'est parce que toyebi passe otomona ya victoire o. Na tuna kibino awo. Bimisa vidéo na yo ya 10 marches. Donc marche o benza isalema boy, moko mibale misatu jusqu'à 10. Obimisango to ndima yo. Obimisango. Bozaki ko bata mawati. Bozaki ko batama. Lelo bino bodondwaka, peuple azo souffrir, biso awa. Des fois nous avons un problème, na ba base na biso misusu parce que nous avons pris une position, bino bozo renyaka bozo salaka bozo ba pour vous enivrer. Agence oyo sombaka ba billet. Ya présidence de la République. Ezaka ya nani apesa marché, relation ni neza ya mutu wana mokolo agence na président de la République. Mutu moko batindi comme expert à kende mission na président de la République. Ba insister wana alobi d'abord tangu na voyageaka na business class te, moyen te. Yoza na ordonnance te, o kende kaka na économique. Alobi na bakisata mbongo na ngai na kende na nini? Te. Na kende na business ndenge na voyageaka ba voyage na ngai privé te. Ekosale mandengo wana. Distance ya mulai wana mutu wana zaki obligé à okota na économique. Tango azongi alobi opesa nga kasi facture ya billet nanga. Bandeko nanga, botu nanga inini. Un billet qui a coûté $1000, ba ya kobimisa facture ya $9000. Moyibi ya modèle wana. Moyibi ya modèle wana. Bino bo fetaka, bo melaka ba champagne, ba congolais ba souffraka parce que to yaki kotika bino. To kotika bino te. Ngai moi je vais faire ma part. Ce pays eza ya ke mutu na mutu asala part na ye, bino pe bo sala part na bino. Mutu na mutu asala part na ye. Ngai na observer ta yango na zongi awati. Yebisa bango ke Eliezer azongi. Vide tikala ki abatu bazo sala ka ba analyse, ngai na sala ka ba analyse. Na kosala analyse après avoir donné les informations. Onga na zoloba. Soki bosi boyoka yango. Bambrouye bino à 200 millions. Un endroit où il y a 9 milliards, bino bozoye manzembo ya 200 millions. La complicité ou l'ignorance. Mbote na bande konanga tout bakola nanga libanda ya mboka. Bande konanga bakola nanga na kan luka na Kinshasa. Na pesi mbote na bande konanga tout bakola nanga na chango. Bakosa binote. Nous sommes bien informés, Yamakam. Le lotangu tozolo ba quel chef de l'État. Azana ba collaborateur, penzate aza l'homme seul. Tozika ka deuxième ezo sala.
effort au ezali kosala, mais le reste des services. Les lois de tractation ezali à nomination na ba université na institut supérieur. Ceux qui ont eu université na ba institut supérieur, presque 700. Qu'est-ce qui va se faire? Tant que on va chercher quelqu'un lui d'EPS, on va chercher quelqu'un qui est proche du chef de l'État, qui est nommé. Il y a Tindi Batounaye, ceux qui m'y balait sur une place où Batouebele Bakokota. Chaque université, Batoubakonomé par exemple, Baza 4. Donc le recteur, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, na administrateur et à budget. Ceux qui ont eu Batou 4 on multiplie fois nombre à université na institut supérieur. On cause combien de personnes? On commence à bailler kaka wana limité, soit te bamoni batu moko boye. Allez, il a recommandé na coucou, c'est ça l'opération Nengezo Salem. A recommandé batu na yemi bali, il a vendu. Mais vous avez perdu combien? Tant que toloba na bino makambo ba bourgmestre na Kinshasa. Banda ko diaboliser bisoti. Sur 48 postes, on vous donne 3 bobeti maboko. Mutu alo bate soki alo bite, ya za mutu ala muka. Mbote na bande konanga tout. O bazana nzela vérité. Et makambo ko salemaka batu bazombo makambo na commission. Félix se retrouve seul. Ceux qui basi basali ba commission babandi ko soit entre bango na bango bazo soit. Félix atika s'occuper na mboka banda ko trancher ba différents na bino ba individu bozo wele la COP. Bozo wele la COP. Bozo wele la COP. Ceux qui to bundaki parce que makambo ezalaki ko tambola malamu te. OK. Tolobi moko na biso comme chef de l'État. Donc biso nde ba komi ba chef de l'État. Tout ce qu'on devrait faire c'est quoi? Et ma prédication était que na kosepela un jour que je verrai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nande konaye Martin Fayulu ba vande sikamoko parce que ba bunda ensemble. C'était ça mon souhait. Et naloba na bino depuis kala. Nalobi, ce n'est pas parce que bozolo ba coalition, il y a FCC nde boz ensemble. Non, ba opposant na bino nde bango wana. Ba blocage zali ko salema de part et d'autre. Mais bazo trouver ici na bango wapi. Na COP oyo ko salema kana présidence. Le moment est venu d'évaluer le cabinet du chef de l'État. Buzoba oyo bazo sala na ba ministère aw. Na gouvernement bazo sala ngo pona nini? Bazo profiter na faiblesse oyo ba ko constater na président de la République. Une année c'est beaucoup monsieur le président. C'est le moment d'évaluer ce cabinet. Oyo ba nani azo sala nini? Pe oye biango. Biso to yaki kotika ba individu mon côté o bazo mona na ke bango baza miyibi kutu koleka. Allez biso to vandi wana bambongo ekendaka bango bazo renye biso to vandi. Allez bomoni biso bozo sala biso ba kolade bozo sekisa biso ozo sekisa nani non na posa ko sekisa yota. Et vous nous prenez pour des cons, pour des petits enfants. Je me suis tué pendant un temps. Na bandi ko sala analyse ya tout ce qui se passe dans les médias. Nezotala na lobi bande konanga. Ce qui est muto azo sala analyse. Te a un problème et analyse te. Mission ya liboso ya journaliste ça ya ko informer quelle est l'information que vous apportez. Quelle est l'information? Quelle est l'information? Information mon côté au bani ou analyser. Et puis aux autres tourner attention ya bat. Yango na lobi boy. Moi je ne suis pas un analyste ya te nazo sala analyse. Je donne les informations et puis je développe. Même s'il faut que je fasse une analyse, je vais faire une analyse sur base d'une information fondée. Parce que betaka bino boy. Ah ba ibia. Na lobi boy. Lelo, j'insiste sur une chose. Marché ya ba billet. Ba titre de voyage. Il y a président de la République. Bapesa nani. Mutuana zana relation na président de la République. Qu'est-ce qui fait que agonflaka ba facture? Place à 900, il y a 2000, 2500. Place à $1000, il y a $9000. Besoin de degré à Kindoki. Pendant que Ebele va souffrir. Ebele va combattant, oh bazaki ko bima ba oh bazaka na front bazaki na calcul te, bazo souffrir. Bino boza ba prête. Bokomi ko la kisabiso ndenge ni bolata ka, tobeta masolo akolata.
biso to ba sapeur ta ba sapeur bazakuna ba papa griffe banani banini bazakuna ceux qui bozana posa défilé de mode na tindi bino pas de chilix mode boke kuna ko sala défilé de mode ali soleza ya bilamba te. Qu'est-ce que nous faisons pour la République? Mboka na biso tozo sala nini? Nous devons commencer avec vous comme ça. Totikeli bino mo temps tokanisa ki que tozana vision moko tozo ke ndenge moko mais tozo mona ke tozana vision moko te bo isoler chef de l'état atikeli ye moko il faut bana ko landa kuna nani basomi matembeli kuna basomi ngai ainsi de suite siko bino musala na bino zanini. Le temps est venu d'évaluer le cabinet du chef de l'état. Ba magistrat o bazo kota bo faciliter mboka na bino. L'histoire retiendra ya passage na bino ya bisika wana. Tala ndenge tozana ba embouteillage, fruit à impunité. Corruption, fruit à impunité. Ba commission na ba concussion, fruit à impunité. Impunité? On ne punit pas. Merci beaucoup bande konanga. Nabandi, il faut na stopper na nouana. Parce que quelque part là, les alliés devoir et abisso kosala. Mais nous avons insisté que mututu ayeba wapi azo jouer rôle na ye. Makambu tangu batancho ebandi ko bima na ba université. Aner bozala ki wapi. Bo mesana kaka bino de service d'intelligence. Bo mesana di kaka ko tondi saka batu na boloko. L'amateurisme. Parce que l'ANR c'est le service d'intelligence. Bon, mais ça n'a pas de quand il y a eu des tensions dans les universités, pourquoi vous n'avez pas anticipé ça? Bon, ça qui information nanani. C'est une complicité. Inspection générale, il y a finance. Bango Batoubaza compétent, il y a codité présidence, il y a Kolandela, Makambu. Ce qui concerne Makamambo, on a président de la République. Les abisote, les appels services moussouté. Tozo senga na inspection générale et finance, batali sana nubiso clair. Na bambongo tout ya programme ya 100 jours. Tozo zonga na kati wane zalaki na ba hôpitaux, nazo yela bino ba montant. Ce n'est qu'un début. Batali sabiso que la justice et tali sabiso compétence na bango bakanga batu. La Cour constitutionnelle annulé toute poursuite a débouté l'Assemblée provinciale de Kinshasa en faveur de Mike Mukeba Nkoso. Peut-être Dieu voulant d'ici lundi, nous allons le revoir dehors. Ba audité toyeba makambo mbongo ndenge zoleka na président de la République. Biso toyeba na pona blague te. Lelo tangu natuni j'ai essayé de vérifier. Nazoyo kabazo féliciter balobi. Non. Parmi Batouba, nommé na ordonnance oyo. Batu ya malamu bazali. Batu to kote la mutema bazali. To sentir que l'appareil judiciaire fonctionne. Mutu akolobate que il y a interférence. Ce qui ezana ba coup de fil. Ezana ba coup de fil uta ke pas Félix ta. Na mona kia makambu ya héritier wata. Baye koloba wana kozala mulube ezali lenye. Ezalo kuta c'est de l'intox. L'appel oye utaka na présidence ezaki ya muluba te, ce n'est pas le chef de l'État, muluba moko ta benga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas trop dans les musiciens. Bolingi bolo bana bisoni. Omona ka ba vidéo na ya zobina. Asa mutu aloyengete nazolo bela yete ma dimwe bino boye bisanga. Oyoka combien de musiciens à part comme chef de l'État, combien de musiciens ba yembaye? Combien de musiciens? Azalaki nenga azalaki wana. Makambo wana etalité. Alors, tango mutu azobimama. Alors, il faut kozala muluba. Soki oyo Denise alobaka. Eza yango. Ngana zakuna te parce que tous ceux qui se sont battus pour l'alternance bazaka baluba te. Et quand vous amenez et le comment qu'on a connotation tribalo-ethnique, là ça ne va pas. Les lobaluba wanande bazape ba victime ya libosoti.
ndako yango balobaki bakenda ata kotongela bango na bamujima ndako ezomonana te mbongo mpe ezomonana te tokoupe ye na base na ye. C'est ça la stratégie. Na soki si wana bandeko nanga pona lelo na ebisaki bino ki chaque jour tokobana kopesa bino sango wana tokeyi kokutana na ministre ya affaires étrangères pona makambo ya coronavirus parce que maladie oh soki tokebi te et causalement compliqué. Même la commission qui a été constituée était mal constituée. Wana ça m'engage moi tambo. Tomonani na balasimo de konanga kadima courage, John Connexion. Merci beaucoup na bande konanga tout. J'ai fait un service. Tomonani.